Vraiment, na pamboli nzambe, 17 ans de mariage, ndenge lobby, eza grâce. Eza grâce, mais elle a peine à part moko ya mutu, il faut ça parce que libala eza monde mobimba, monde mususu, o esengaka, o la tana no casquette ya PDGT, DGT, pasteur T, chantre T, mais on dima formation par rapport nango parce que ceux qui osent former T, ceux qui osent informer T, au cocaté, qu'on pèse le meilleur de toi. Et cela n'a pas de domaine nyonso. Alors, mariage est un mariage. Ceux qui au moins que na musala na yo osaka PDG, au pèse à ordre. Ceux qui peut-être au cause de la maman PDG ou bien papa PDG, na musala na yo au pèse à ordre. Et si il faut luka oyeba, est-ce que mariage paie? Il y a quatre qui ont un PDG. Naza DG pour nous ça va ordre. Donc il faut vérifier. Ce naza pasteur. Est-ce qu'on a libala nanga pe faux? Naza la pasteur ah oui, faut naza pasteur mais ce qu'on faut naza la pasteur na lolenge ni. Donc nyon soana et contaka mingi na katia ya libala. Parce que déjà vie en moko eza gestion, il y a le haut et le bas. À combien fort na katia mariage? Comme il tient à mutu d'abord, mutu a institué mariage eza nzambe. Alobi loko moko alobi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Nyo sozo salama na futur. Alobi et les deux deviendront une seule chair. Na examina passage Johanna na réfléchissa sur passage Johanna na comprenant que tout se fait au futur. Il s'attachera et les deux deviendront. En tout cas, deviendront wana le comme ils ont un futur yaba mususu et yaka pour pas comme une seule chair et yaka après 2 ans. Mususu yaka après 1 semaine. Mususu koya après 5 ans. Mususu koya après 10 ans. Mais au moins ça na motema na idée que nous devons devenir. Il faut devenir. Nous deviendrons une seule chair. Ce que koya après 15 ans, ça veut dire que il n'y a pas de place pour le divorce. Il y a seulement de la place pour na deviendront. Il n'y a pas de place pour le divorce. Il y a seulement de la place pour deviendront. C'est-à-dire, le kolanzama le baki ils deviendront. Moi, je dois travailler vers le devenir ouana parce qu'il y a un futur. Na ebité yanga ekoya après combien de temps? Mais je dois travailler. Na travailler en ndengenin. Et là comme nene yamakasi na libala ezalaka non pas ko lukako s'accaparer na ba droit. Mais que Luka va devoir. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout acte que nous commettons sur terre est à sémence. Alors, ce qui est s'accaparer n'a pas droit. Au monde que misu ne bando monde nakaka il faut ça elanga boy il faut ça elanga boy il faut ça elanga boy il faut zongi selanga boy mais bien aimé au bosani que na kati ya processus wana ya deviendront ozana ba devoir oyo il faut yope au sala parce que quand toi tu le feras et que la sémence oyo kotia à terre pour que au buka soko tamboli na makanisi wana oya komimona que c'est moi qui doit d'abord donner pour na récolter. Parce que acte nyon son a reposé na kati ya mariage et sa sémence. Et c'est loko moko ya ko retenir penza na kati ya libala mpona mutu o alingi que libala na ye ezala kitoko. Ndako ba voisin eza ndako na yo te. Libala ba voisin eza libala na yo te. Le mariage ezala lokola mai. Mai azwaka forme ya récipient nyonso oyo tie yango. Soko tie na kati ya kopo azu forme ya kopo. Mususu kutu soko tie na kopo ya orange, omonika akomi lokola ya orange. Menzo kande mai azaka na ye na couleur T, azana ye un color bien aimé. Pesa mariage na yo forme oyo ya yo. Kotala kate pa ba voisin balobi nini. Et Bible lobi na biso lisusu ni eloko mususu Bible bakisi lobi que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Na kati que personne ne sépare on na bino moko ba marié bwana kati. Donc que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc na bino moko ba marié bwana kati que personne ne sépare. Yeba que ceux qui ont telemi pour séparer o nzambe à joindre
rendre et ba cause problème yango to pesa atoli so moni que bona possibilité à divorcer ceux qui sa mariage na yo na famille parce que famille kabolaka ceux qui sa mariage na l'état parce que l'état est prévoyant divorce mais ce qu'on même mariage na et pas nzambe c'est compliqué boko kasi ce ko panate menzo kande atalibala o esalami na famille atalibala o esalami na commune et que na église te besoin ya nzambe eza divorce te ceux qui bolongoli yango na vocabulaire na dictionnaire ya mariage na bino boko ya ko se rendre compte que boko vivre na bino parce que o esika o longwa yekola obozanae peut-être dans 10 ans boko koma mutu moko na place okende okuta le parfait azalarate kuna po ozana bitumba okobunda que Dieu vous bénisse merci na ba union so bobengi biso lelo le 5 octobre bokomeli biso ba joyeux anniversaire ya mariage nzambe apambola bino na mitiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai iyambala oyo eza ilamba ya nkembo tunike tata apesa boboto langa eza ilamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo amisato ezalaki elamba ya prison iyambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apesi ngai te nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai ebeta te bien aimé miso na yo ebeta te nako kolela te babenga ngo nako Que Dieu vous bénisse. Merci.